Wera faire conflit à Wera na faire ezaya eti conflit à moi sina mobali na fondation ya Wenge maison mère musicien o ya travailler ko les affaires azate na taleke mission ya faire tant mutazo balikambo photo taper conteste ni na lubeliamo onanga surtout tozana deux volets volet moko sur le plan musical ngana ko boya ngote ki faire aza mona Wera bazabana. Je ne peux commenter pas sur ça parce que faire aibi. Mais sur le plan normal, azano l'équipe pour Wera biso tout dans le vie. Faire azobenga faire Wera vient tourner. Vous comprenez bien. Ce que conteste nini faire à le belaki yango, c'est ça les problèmes quoi. Toko ya karaté que tout descendre tout. Fali aza kofi a mieux. Moi je peux dire que faire il est Wera pas à mieux pas à mauvais. Faire c'est Wera. À l'image ou bien donc c'est Wera tout ce que faire fait c'est nous surtout azongi pas venir ok nyoso izaya venir so tali faire atano ko tambola makambo tout c'est son vieux là mentor nae vous comprenez donc alors bablo monsieur ça te que photo kota kango to lobela kango tout le temps que non mutuko mampata yipsanga non mampata to lia fufu kona mère na biso sœur na biso. Moi, c'est affaire, il faut te respecter, payer quand même. Hein? Il faut te respecter. Le lot à l'affaire, le lot, ma coûte on a vu, à zipi comme moi, sinon, l'amba na mutubouke. Voilà. Hein? Ah, ça n'a problème, surtout que faire autocouffer la leki na épée, koya ba biloko wana na banini ke tout ça, vous savez. Ça ne passe pas, c'est clashé que mais non, ça dérange quand même. Ça dérange. Je peux te dire que faire Azaï Lokola Messi Nakata Barcelone. La séparation, hein? Tout la séparation. Messi Nakata Barcelone. Oui, Guardiola. Hein? Mais oui, faire Messi. Son habitude est Messi. Nous avons deux personnes, deux musiciens parmi les autres. Bill Nafer. Faire a fait un grand travail pour que moni et l'eau nani nécessaire na tongandaku ezalaka obabenga ka fondation. OK. Na wana isa vérité parce que faire il était là au moni Coralia Wenge pour Wenge bazalaki fort. Coralia Wenge wana faire azaki ko remplacer JB, faire a remplacer Mpela, faire a remplacer Blaise, faire a remplacer Emelia. Donc azaro couvrir ba espace moko parce que ba oba yaki sika fallait ba s'intégrer dans le but que baza ba faux musicien. Oui. Ouais, on se comprend nga. Il y a une habitude à outiller. Faire nazo ebisa onde kunanga mbali que il a beaucoup apporté. Au monde ngo kendanga na ba stade nani Parc des Princes. Au côté ba photo ya bato ba marka histoire ya mouvement. Ba photo ba faire na ba bill il fallait que na kati ya mouvement. Ba tchayango neti ba monument moko boye peut-être eloko nande azelaka ba hommage wana pe na Wenge wana ba lobelaka yango mususu yango mtepesa ba frustration mususu ke tout mona yepe lelo azala ninga za boye c'est ba monsieur tout ba yaki sika ba Serge Mabiala ba Lacoste JDT il est grand JDT il est Mbiaka déjà succès tous les restes wana au moni Wenge ezaki nanu fona chant et puis le que tout faisait Naspé faisant. Il faut s'intégrer dans l'image. À souffrir. Donc c'était lui qui m'a kaboulagé. Tout, yeah. Donc on dirait ce qui peut. Ouais, la bataille Bambiaka. On est mon ami qui a fait troisième chanson. Mais dans la répétition, tout c'est faire qui coordonnait tout. À quoi le papier que yo yembate ou yembati. Mais peut-être ce que vous comprenez. Waneza ceux qui même à ta vie n'habituent ayoki ngai peut-être mamna oloba ayebi mamna oloba oui faire son habitude à sala trop donc moi ceux qui n'a vendu parce qu'ils ngai ils ont polémique était au mona ba biso tous les kakatolo ba mabe ya mona mbali wana quel que soit kozanga ba défauté na zana ngamuta ferité ça fait plus de 5 à 10 ans na koza pe na mona ferité na benga ngate na album n'est pas boka ngate mais il a fait un grand travail Wera makasi Wera pe alingaka faire makasi mais moi ba caprice les karana katuana ezaka nango kaka bino bato libanda mais bolingo penda ya Wera aujourd'hui Wera il est fier Kulutu ba fan na ba okangisa biso OK ça va merci na bandoto na asia komana
na bandoto na ye député ya biso dynastie 82 vrai chéri na kati ya Suisse kuluta kanisa za député na bandoto oxygène du monde boss boss Joma kuluta kanisa za député na bandoto na ye Bino ai wana kotiaki Bino na nani okendo sukola kulutu ai ezosuo esala pasi Bino bofinga biso bilongi mabe bamboka tieto uti wapi ok ça va merci e bongo kulutu uta wapi yena bafana e bauta na bano nyonso bauti bandi Bino bamboka tie kulutu na bafana e bamboka tie Bino sato la golaise invisible kulutu baza bamboka tie ya biso oxygène du monde boss Joma Soudi dynastie 82 vrai chéri na kati ya Suisse bazonga bandundu kulutu zonga bandundu bon Bino soki papa réveille moko ayebi place nini to uti sko Bino bozonga bandundu Bino bozonga bandundu eloko mona na faire vivre bato na faire koyokisa bato mwana nyonso oyo aza petit frère soki azokola na ndako ya grand frère na ye eke aza génération moko na bana ya grand frère ne awabenga grand frère ne papa par ignorance parce que bana oyo baza na ndako wana baza age moko na ye frère gola na bababindo mena ba serge na biala ba génération moko malgré ya utaki na wenge 4x4 c'est normal le ba bengi papa ye pas ko bengi papa mais to yebi ka sa papa te po bango tuti ba recruter bango faire amona mais sou ba recruter faire mutamona Alain Pela Blaise Boula Didier Masela c'est que mutamona mais bino sou bazwa bino faire amona ka ba discussion musu de salaire ya buzoba je fais rien à bino boyebi mais bino jou boyaka faire yebi c'est votre papa là qui c'est simple à comprendre il a conclu pour dire que Mati, il a conclu pour dire que ouais, on sent à papa à faire était à sa kulutu à faire. Voilà conclusion presque en gros là, c'est tout qui bien. Dans conclusion, est-ce que pour conclure ce soit l'ingal ou place que bana au bakoli nanda que ça le rôle à héritier ne ba benga wera papa. Donc wera à sa papa héritier spirituellement, physiquement avant d'akuna laisser tant na ba classe, donc c'est tout à fait normal. Waneza maloba ya Prince d'Angola biso to ajouter kaka Prince d'Angola ouais mwanda mbundenge ezalaki en tout cas émission ezalaki benda bika kili Marlène na habité droit toza na biso na mwata kulutu oya merci bagolwa bazonga classe merci kulutu ton raison kulutu mais kulutu yo tanga kiti kulutu otanga na vidéo lobby cultivons la haine en Afrique papa Gauloise gladiateur cultivons la haine en Afrique cultivons la haine c'est très important viens jaloux à l'oba qui déjà boy cultivons la haine totikate viens jaloux ba yetoye Gauloise bima partout nyonso zali cultivons la haine au challenge à cultiver haine en Afrique Zouanzengwa viens jaloux merde a vu son sang na Gauloise invisible merde de merde oh boss de boss mais l'homme invisible pour Nabiso il y a un grand prêtre Joma boss de boss donc cultiver haine merde de merde cultivons la haine c'est très important merde ba Gaulois baza uniquement ba fanatique ya Ferre Gola tandis que ba warrior baza ba fanatique na mututé bango bazelaka soki artiste moko asali eloko na ye to asali ma sortie médiatique na ye ba récupérer yango et comme sujet pour boya ko défendre pour boya ko attaquer artiste wana ezala ko sortir Ferre Gola tanga sarki ya boso na politique abengi kulutu abengi wera son kulutu na ye or Ferre Gola bando benga wera son kulutu leloté
les lotés depuis kala mais ça la polémique te kaka lokwa bango baza na actualité te yango ba profiter na maloba wana ko benga wera sone kulutu po baya ba discréditer relation entre Ferregola na wera sone baza nango ba ko attiser ba ko allumer fe pe ba wenge mene mususu wera soniki oyo bazangi mayele ba koti na kati na jewana ba ko bebisa relation Ferregola zaki nango lelo na kofi na Ferregola ba bosente ke Ferregola pesa vie na yo projet à 50 000 balles parce que Toyoka rimere bima tant baya na kopo wana bureau wera sone boya wera sone senga ba bo pesa $5 000 za na besoin moko urgence moto moko ta pesa e peut-être que projet a faire tango yaki ya Festigola vient biso qui 50 000 na contrat na Festigola pesa vient biso wera sone $50 000 ou baba 50 000 paf ba flash ay mais tozo kamalo na 2025 fira fingi de pe mutu tel ki na te valobi kaka makamna yi mais talasiko ba warrior ni ba ko atize moto ba bebisi relation wera sona zalaki na ngo vis-à-vis na fere ba bebisi suma kambo parce que wera sona moi oyo Ferregola wera sona ko beta concert na Adidas Arena or ba golo ba zalaki déjà na message kino ba somba ba billet tango ba golo ba moni kino ba to wengi maison mère ba bandi ko vilipande fere ko finga fere na makambo Ferregola yibi mutura makolote ba bi sava to lo belote dans un concert mokolo concert de baron échanger qu'est-ce que le golo fait ba golo ba talita non poto comme ça vient na suka futu senga Ferregola mbela biso nzembo alors ba golo ba bandi ko senga fere ba sengi fere ba insister je vais jaloux mais tel biso vais jaloux ba insister pendant au moins 5 minutes Ferrazaki contre aye manzembo wana ezalaki même pas nzembo calculé mais Ferregola suite ya demande à public parce que public a sombi bien na ipo ko artiste public a osenga artiste nzembo alingi artiste zaki contre sala nini ayemba vejalo vient biso wera sono mon lelo ska mokili komi tant ba waro ba na ko sawana ko leka ba Charlie Press ba ko sa ko sabino ko leka il a fallu au stopper hémorragie wana au boy ko stopper hémorragie au mon lelo ska memi ba makamusu zaki to yeba kite e ko bima to yebiango pour un niveau au salaire qui erreur grave na côté à faire zana na problème ta fandi na ipo atumoli na mutute alobina mutele ote ah biso to tombo apo tozana biso ba golo tozana biso bureau à faire te toza famille à faire te toza rien qui ba pratique à faire donc mikolo biso tozana magamba code 16 soko miki na faire yebaki liboso na yo tozali to ya hôtel yo blocage ya mo blocage ya ngona to bimeli to telio to bi que zana concert ba billet to sombaki to koyate tozong ça peut billet te ton débit to sacrifier ba mbongo na biso wana mais to koyaka te pona nini to relaxa o ki vie faire za fondation à maison mère na ndenge bon négliger Ferregola ki yaza ki base na binote a fonda ki maison mère te to relaxa bino siko kino to zama kila ya mabi ya libata yoka ka mawati makila libata yango ko moni la fere yango biso to bikino to relaxa bino le 18 kalate to relaxa bino toza banani toki ni kaka lire wana obino bo déclenchant ki toki na ngobongo to banga su mutu te to pesa su mutu espace te to continue kaka